Mbote bandem de GDT mafuta sikizania obino la grande dame avec un grand jeu bande okana kata actualité nzamba mona papa mulele ngai bino na sekana no boto na nganini ba yutu mama songi show ezate bande ko musalo ka boy donc sans songi mo boulot mais en même temps malgré songi topé ça peut ka conseil bande ko lobi na bande ko leka na TikTok bino webi ka TikTok ndenge ezalaka outi na compte na yo ozobima ose retrouver ta mosu na live mo boy na kuti direct moko wana ya ndeko na biso kene mpiana bande ko bino boyebi congolais biso nyonso ba congolais toyebani toyebi comment est-ce que to se comportaka les amis ken mpiana osala live na ye taka na komi na lobi bona kena na ba commentaire mais ezali matata mponyo bande ko toyebi ndeko na biso ken mpiana ça fait je crois plus ou moins un an déjà depuis dans la poto je crois que na ba deuxième année na depuis dans la Belgique son abosanité donc c'est ça pour na bato ba éviter ken mpiana si a kota mekinza mputu aya to liboso esimbarate so pe bazongisa ka so pe moi singa retour volontaire lo moi ba jarwana mais où me la raté a raisongi les sous ay ozonga bwaka ndenge ezalaka bino boyebi poto bande ko do image bo mona eza image na zwaki na live siko lo ni na yo sa l'émission na ozana molaide ezake bande ko ba taxe ken piana na ba commentaire ba to tumboli ba to lo ba lobby en fait ba lobby ken piana comment se fait-il aye mikinza mputu mais aobenda ka beauté te azaka lolenge bino boyebi ba congolais ba misu ba lobi no ta mususu diamba ndenga melaka bangi mingi aliko tika ngote tina poto non komela bangi yana problème te ebele ba benda ba beauté ba melaka ba bangi pe ba benda ba beauté eza problème mais eza likambo bangi moi je ne crois pas que eza likambo bangi ba lobi mais comment et moi na poto mobimba aobima ka nkubuka boye bande ko bolimbisa poussière boye et on dirait azaka na Congo on kutu pesa vague kisasa kutu te on dirait aza pena na ba fin fond kuna ya ba Congo na bamboko misusu boyebi bamboko misusu oyo ezala misika wana na bana ebele kutu ya kisasa bandoko ebele na bakini malgré galère malgré mpiaka baleki na beauté ye mutu akoti 4 saisons déjà au soki deuxième hiver na ye printemps ya pamba babenga on était automne voilà automne ka ndenge ezane longola nkubuka boyebi mupepe mo beta na automne balobi automne ka ya pamba longola nkubuka siko komaye asi azui mupepa 4 saisons ou desuki deuxième fois déjà yango bazo suko makaka te vraiment bato musu bando seka bino boyebi ka ba congolais nde bazala et on a bien profiter pe kaka na pia conseil c'est vrai ezo sekisa en même temps matumboli.com bandeko na opia conseil na batu tout o balinga visibilité na opesa conseil na batu tout o balingaka bolimbisi o bazali bilongi na bango emonanaka voilà babilongi emonanaka babenga bango banani tout ba kombo nyonso toyebi ba influenceur ba YouTube mama ba YouTube papa bato nyonso ba miko ba toyebi comme ba star ba image na bango yebani ba to mona bango tout ce que tu peux être journaliste nini mama papa benda beauté oui parce que tu vends ton image OK bato ba critiquer yo olinga te biso nyonso batonga biso oui na yebi neti ngape bon na tcha mingi elongi te na TikTok na tcha elongi siko heureusement nzamba za bien c'est vrai nzamba kela muta mabete parce que yemo muta kela batu na ye mais naturellement par là humainement parlant nous savons qu'il y a des gens qui sont moins beaux moins belles eza na bato ki no tali akitoko te eza na ngo lisumu te eza na ngo pete soki nono eza ndengo na te ya ndenge te ya kitoko makasi ya leki ya toyebi eloko wana eloba makanango to abato même bible so décrire
bana basi pe bana bimali en disant que non, belle de figure et de taille, telle que Rachel, Bible décrirait belle de figure et de taille. Donc, eza bablom chose naturel, rien à voir avec les soumou, eza ndengwana, maman, papa, benda beauté. Moi, c'était moi et ça la bien, faut eba komi sala. Nous autres, tous ngolu et pas dans colo, ato tieno make-up te, ba lula ba onka yo wana o bien. Na ndenga mabete. Et eza ngolu, tout en gene que grâce à na mekela te na senga pe ko miko zalande na za tenzamba sepela asala ngande na za. Voilà. Na ngolo nzambe biso ba misusu neti ngala na fa na make-up te o na koka na nga ngo pete. Batu batonga nga c'est vrai na zo pe ba message maman ya mo pe moi. Na ba une fois na sina cha make-up na TikTok mais ça oyinda. Nde ba video ya netalama mais batu misusu ba bisa nga ba sepelite ba misana nga naturel na zala ndengwana. Et ba misusu ba lobaki ote maman oui mais ne fils que une fois ta once in a while oko sala ngo esala bien. Mikolo kundanga na sa mo make-up mais na ampiaka. Fona ke pena ba décorer nga bien, je crois si fait un mois on a ça sur vidéo na boaki air moko ata tout le temps mais air moko ça la moi bien. Yango bande on a loba na piaka conseil et les amis, croyez-moi, t'as peut-être yo rozongo ka n'importe quoi. Non. Eko sunga. Si au son de ma voix, wa muto qui part na yote je dois conseil o benda à moi beauté ça là à moi bien cause à la peut trop kiff te yo na rométique trop souker mo salité désordre ou qui parate aux à moi chose à mobile jo qui pété tu te rases difficilement ou moi na mobile tu te rases difficilement mais au bimana mi so batolo baka mabe moi si père moko c'est vrai ba lobito tchaka make-up nyo sommet benda moi c'était mai ça là moi genre ça moi bien bota ba ke otonga ken piano balobi poussière nkubuka mukasali soki aokende deuxième année na mikinza mputu azobimaka poussière boye mpona nini nasekaki ya en même temps lobaki te naoyaka même mpe napesa conseil surtout na bato balinga visibilité surtout ntango osala neti baémission tu vends ton image tu vois ya na bato ebele ana ye na art te ya koloba ya kosala eloko yango mais la façon qu'a se présentera a sepelisa bato et sepelisa bato je noa propre moi suana yana bato musu balandaki ka po ayeba koloba elo musu te yana misusu pa yebi ne pe koloba te mais baotalaka baspe banini oka epe soka posa kolanda wana ya bakodi yana ofungola yo surtout yo mutu olela caméra yo mutu olela caméra soit eloko vraiment considérant ekoede yo moi body a bien, moi t-shirt a bien moi vie claire, moi casquette a bien, moi make-up, moi benda stema benda moi beauté ou benda moi chignon moi obimisi mbunzu wana oza moi ça nkobi ba pesa nkobi ça lango ni sala et ça bien yana bato mususu oyebo lobate mais ba rolando ka pona aisance yana bato mususu pe balande ka po eboloba ni tete ça barotala eta za trop venda yana misusu pa ebine koloba mais elle ne se présente pas bien ou encore il ne se présente pas bien et les gens ba rolanda yote de foyer ba moi et ça là moi genre ça là moi bien. Donc c'était ça na ben koloba na mingi te mais conseil o ya motu ya bondi melanga e kosunga bato bele yo mtolinga caméra mingi yeba pe komi bongisa ata nyon sauté surtout bandeko basi c'est vrai ya bato bandeko bele baza trop make-up te mais en tout cas benda moi beauté et ça là bien moi image moi systématique et ça là moi bien. C'était ça conseil moke nazaki na ngande ko na bino na monto suka na biso apo na lelo quant à moi na bonino mbala sima. Moi c'est la grande dame, mais si c'était votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner. On est plus pour nos conseils, nous parlons de tout ce qui se passe, nous faisons actualité, nous faisons tout le belaka, mais tout en donnant moi conseil qu'après sur ma bisonde tout le bas ils a conseil pe au par on peut écouter na bandenge mo. Donc activez cloche pour en arrêter nous sautant sur côté émission pour la notification et puis Hollanda et puis quoi encore moi like na yo et ça là bien sûr si je suis allé commentaire allez si to yo karana biso
tokotanga et puis voilà, surtout partager l'émission. Et aussi on m'appelle je vous aime. Tout le monde a de bonnes choses, merci, au revoir. Bye.